Bateli, mokeli ya likolononse, mokeli ya mukilota komona neto komona te. Nzambe ya mpungu tulendo apambola moko na moko na kati na bino baibanso bakusali pembeni ya etando bango po ete bananda nini teli bino mokolo na lelo ya solo bandeko bana somekolo Congo ezali ya koyinda na mokili mobimba. Effectivement, mokili mobimba ezali koyeba te par quel pied danser. Mokili mobimba oyo nzambe akela ya solo te bamingi oyo babeta kitolo balobaki te nzambe azali te biso bato tozali bascientifique biso bato tozali bailluminati biso tozali baformation bagrand maître de ce monde biso bato toza kodirige mokili ya solo bakomi na suka ya solo ete bakomi na suka bakende wapi baza komituna tosala nini qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment oyo po ete balandaki bakendaki na bamandako bamagie bakendaki na batemple bakendaki na balie satanique diabolique occulte à la fin des comptes va se retrouver que non il y a un créateur nzambe ya mpungu tulendo ya solo tokobenga monoko ya mboka ya biso nzambe ya mpungu tulendo nzapa nzakomba akongo mungali vidi mukulu Mungu Baba, Mungu wa milele, Nzambi Gaungu Kalunga. Solite bakokolo abelelaki. Vunushiki mangu na ntumunwa abelelaki. Mama kipa vita ndona abelelaki. Mama mafuta mutampadi bango nyonso babelelaki. Papa mafolo malala pe abelelaki. Yango biso nyonso esengeli tobelelaka Nzambe wana bomoi. Ya solite azali na bomoi o aza kondima te esengeli na bino boyeba nini ezali koyela bino po te bobatiaki tembe na mokili na Nzambe lelo basuki balobi c'est la fin de l'ère hégémonie. Ce n'est pas la fin du monde mais c'est la fin de l'ère hégémonie. Attention, non, c'est la fin du monde qui nous arrive, c'est la fin du monde, arrêtez. Ce n'est pas la fin du monde parce que ce monde que vous voyez est banda de millions des années, des millions de siècles. Avant, Ngaina Yoto Kota na Katina, liste wana, Oto Beta, les lots qui te banda, qui te 1900, les lots qui te 2000, et qu'on continue aussi la tépote de Yango, et ça, on l'a examiné de l'ensemble. Allez, Tokota Nano, na information, la bichonite, télévision, beaucoup la
Voilà, est-ce que vous avez comme Mona Oyo, Bishop Mona, na Bishop Yeba, na Oyo Yoka. Bino bozako yoka yango, bozako mona yango, pour être mis la carte de la Bishop Hotel binôme. Il y a des fois on se sent qu'on le sait. Oui, effectivement, il y a des fois je me sens que je sais. Il y a des fois on se sent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais est-ce que on a la zone mona bande kubaza ko mona tote? Est-ce que on a la zone yoka bande kubaza ko yoka tote? Mais il y a seulement effectivement il y a kotala que bande ko belé basali ko yoka basali ko mona. Mais parce que ça la semblant. Il y a seulement qu'on ça la semblant. Pour ça la politique va bien gâter politique à Autriche. Oya jumu tu akundi njoto tika libanda nous peut pas lutter tete na bo na ngali eza na moto na yeba te na mona te fait passer semblant là. Ah ezako ya mabe ezako ya mabe la colère nkanda ya nzambe ya mpungu tulendo la colère divine va frapper ce monde nzambe ya mpungu tulendo kanda na ye ekomi ya makasi il faut frapper monde yango boza koyoka bato baza kolela mokili eza kolela baza koyeba te quoi faire mpona nini nzambe alingi afrappe monde. Et quel est ce monde-là où Nzambe a kani ko frapper? Nzambe a kani ko frapper tout d'abord. Il y a koluka bilembo ya oyo balobaki ke esalamaki na Sodome et Gomorre. Nzambe ana kanda na yango. Ya koyeba ke bato balobaki non Nzambe azate c'est nous. Nous les Illuminati, nous les francs-maçons, biso à grand maître de ce monde. Ah oui. Il y a eu des gens où nous sommes des grands maîtres de ce monde. Et nous vous demandons, que vous voulez ou pas, nous allons aller au nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, ma bête qui tourne en haut. Toko kota na nouvel ordre mondial. Que vous matabo kita, nouvel ordre mondial, bilonyoso. Au moins, Kiambo, ça que j'ai bête qui tourne. Bango nyonso ba beta kitoko tout monde ke bango ba makisal ba nani ba les qui nouvel ordre mondial c'est le nouvel ordre mondial nous sommes obligés tous d'être là tous obligés d'être là et Souki Wapi je pose la question et Souki Wapi nouvel ordre mondial après Balobi oh mes chers amis. Oh, c'est la fin de notre hégémonie. C'est la fin de notre hégémonie. On était habitué à diriger, à commander, à dominer ce monde, mais c'est fini. Ah bon? Et le nouvel ordre mondial est parti où? Bon, de comment on a? Bon, on a un nyonso pote, le motako sayote. Pourquoi nous basons la carte na bombini? Mimi na kati na bino bazana kati na bobungi mais benga ndeko etsa ndeko landa makambo papa c'est azoloba c'est profond. Nouvel ordre mondial na bango ici la petaki tout na moki nzamba sorti la bango za koseka à la tête c'était quoi? C'était qui? C'était les Vatican, les religieux. Et bon, ah bon? Vous ne savez pas? À la tête de Zeraki, les religieux, Otokobelela, Nakati à 3C. Ils étaient là à la tête. Yokati yango, Omonaki Bangonyoso, Basanganaki. Ba musulman, ba catholique, ba orthodoxe, église Mboye, Bango Nyoso, Basanganaki, Sikamoko Balobi, nouvel ordre mondial. Omonaki te, ba pesanaki ba bisou. Omonaki te? Ah bon? Registrez, cherchez. Allez-y chercher dans vos internet. Allez chercher. Bon, comment vous mettez dans Google? Quand on va s'arranger qui va nyonso. Bokomona. Les religieux de ce monde va construire que bato na nzambe. Bokoyeba, bokola pandelo. Boluka bokoyeba. Basangana ki was na Kazakhstan. Oyi basangana ki ba loki. Yamokili ba grand sorcier.
ya mokili basangana ki bango nyonso. Quoi faire? Bakosa bino bana nzambe yemba beta yemba chapele luka chapele senga na chapele toke kuna suba benga balia na bango to kutana Maria mataka Maria kitaka papa maman ezako yamape. Alors conseil na ko sabino lokomoko. Bon, retenir une chose, c'est très important. Vous savez quoi mes chers amis? On regarde aujourd'hui ce qui va nous dire que Ndeko, nous avons besoin de Kokona, Bilanga, Ndeko, Baye, Basangani, Bazu, Tokokona, Masangu, Tokokona, Nguba, Tokokona, Nyoso, Tokokona, Tokoni. Bokoni, Boche, alors, et comme Nathan on récolte. Bolanda, Nabokebino, s'il vous plaît, c'est très important. Nathan on récolte, Tchwa, Nguba, Wa. Nguba bien, tu vois, le Nguba. Et comme il t'a dit, le but, tu vas trier. Tu vas trier Nguba. Bien, mon cœur, boy, tu as un compte à boy. Tu bois quand on a. On dit, mais qui toi, il y a bien, tu gardes, il y a ma bête, tu bois qui. Et ça la masango, et ça la Nguba, et ça la nyonso, et ça la même la avocat. Et nous kolbani matin on peut sabino lelo papa maman ntango yifweni ntango ya triage oye bota maki malamu na oye bota maki mabe esengeli bakcha eloko na place na yango yeba ko komite sika nino komite okomite na place ya oye bota ki malamu oyo nzamba sepeli nango to ebota maki nzela moko na baninga me yango ebota maki bien te bobwaka. Voilà, tous les nakati na tabe ki ngolo ntango koki ya ko trier bambuma malamu na ya mabe parmi biso nzamba alobina levela bilo yango wazana makto ya koyoka ayoka po ete ezali ntango yifweni oyo nzambe ya kokisi po ete maso oyo alakaki biso ebali kokokisama. Alors beaucoup qui pleurent encore mingi na kati na biso baza kolela nzambe ndenge nini ozosala biso boye nzambe. Ah bon, nous sommes quand? On a passé combien de temps avec Edom? Combien de temps tu as passé dans Edom? Plus de 8 siècles. Plus de 8 siècles avec Edom. Sous la domination de l'Edom. Il nous a frappés. Il nous a fait oignon, c'est Seigneur qui a ça là. Mais pourquoi nous vivons ça? Plus de 8 siècles. Botuna binzambe te au momoni ke makabona nzambe po ete malobana nzambe lobami eza kokokisama lelo komi pressé. Là vous passez la siècle belé ba décennie si vous voulez bien parce que dans la siècle vous allez quitter mais dans la décennie vous allez, n'est-ce pas? À 2 décennies, 3 décennies, 4 décennies, 5 décennies, tu passes 6, 7 décennies, 8 décennies, bazali 9 bazali. Bolugaki nzambe te bolugaki tuna yete keni me bozalaki wana na sous emprise ya nani ya Satan diabolo akangaki bino bango bato badirijaki bino nyonso bane kolia nyonso bane komela nyonso bane kotanga nyonso bane koyoka ezalaki sous ordre na ye bokamwe. Alors allez chercher au comprendre tant que sabino ko ezali chaîne lolaka ya molusi kimbangu bochaka tembe lolaka ya bulusi kimbangu chaka te wewe chaka église ya bulusi kimbangu église ya bulusi kimbangu venez bon kota chaka ba sacrifice pour être église tongama bolingi yango te to ana posa mbongo na bino te to ana posa mbongo wana te ko pesa ngba pasteur o wa mesana ko nyoko la bino bokeno ko pesa bango biso to ana posa na moté, n'est-ce pas? Vous avez compris? Bino boke ne pesa mbongo wana mo pesa ngba pasteur o mesana ko nyoko la bino po ete mo pesa bango mbongo wana bazana besoin na mo biso to ana besoin ya mbongo na bino wana te. Alors bandeko tolanda ma pasteur ba bini Samson mbongo mu pesa kiyo simba na 500 to batisa osoma iphone to andi bateka ki bare ya kana mbongo anda pesa zamba soko la familia eza ya bare
na Kinshasa mo so yeba so yeza ya nini muso ko ya pancréas muso ya cœur à Kinshasa là on vend tout comme so ba dire que motem de ba précieux na iPhone motem ya filmo ya 15 ans leo yuko pesa hata mzamba yuko la yoma wa ukanga bana mbongo banda kama suna mbongo mungu ba pesa kio simba na 500 to kubakisa usoma iPhone to andi batika kibare ya kana mbongo anda pesa zamba soko la familia yo eza ya bare na Kinshasa mbongo so yeba so yeza ya nini muso ko ya pancréas muso ya cœur à Kinshasa là on vend tout comme so ba dire que motem de ba précieux na iPhone motem ya filmo pasteur lobi boluka botina bambongo kuna botina bambongo pa pasteur parce que zeli mamsumbongo la guerre ya mitema ya nini oyo kele ko sala kayu kele ko pesa ngo dim kele ko pesa dim tu es obligé de faire ko pesa ngo dim et pas ya samo et pas ya pasteur et pas ya évêque et pas ya prophète kele ko pesa dim oya biso eza yo fele to pesa kama lo fele to ko sala nyonso ya ofele ale nzamba komisama alors bandeko voilà bandeko eza koleka na kati na kolo Congo na kati na Kinshasa makambo ezali koleka moto azali koyeba te nini oyo ezali koyela biso mikolo oyo eza koya liboso mais tozosenga na bino toluka toyeba monene na nzambe o bakoko na biso babelelaki ye oyo yo bosani olandi edom akosi yo alobiki te nzambe ya solo ye yo ya ngai oyo ya bino wana azali nzambe ya solo te nzambe ya solo ya ngai alors tokende toza na kati na Kinshasa bandeko ya solo tokoti na ntango yango tokoloba ke ntango tokoti sikoyo tozali phase finale ya monde oyo eza koningana oyo ezosengana biso tozala mayele bana mama Congo ya solo te soko za mayele te na moment oyo eza passe mingi mpona yo po ete bagrand maître de ce monde mayele na bango esili ndenge nayebisaki bino tout à l'heure la bakomi koluka wapi banani oyo bakende na bango elongo bakokende bango moko te po ete tovandaki na bango elongo toliaki na bango elongo bamingi mpe bazalaki na bango elongo oyo bazalaki bapesaki mpe bakota na kati na bapacte na yango na kati na nyonso balobi te biso tokotika bino te bino boza bachauffeur na biso bacorbiare te tokenda bino elongo mpo tobobelelaki grand maître na biso bobelaki grand maître na bango bosengaki pardon te na nzambe atalaki bino yo obelelaki papa mama ozokanga obelelaki grand maître na bango ayokaki yo me apesaki yo te aweloka koza zoba alingaki kopesa yo te mais grand maître na bango obelelaki oyo mosu azali kango bamiete boyo otikala te jamais okotikala te okenda bango elongo nakanisi bandeko boza kokomprendre kamo eza koleka wana grand maître na bango ebeli minete ya baformation ntango efweni mpo na bango bakende na bato ebele na kati na mokili soki oyokaki na tongo oloba tosa repentance tobondela nzambe bozongisa biloko bozwaki likambo nakani koyoka yango bato bandeko na biso na kati na chaine boyoka likambo naza koloba bozongisa biloko na bango tumba yango soki te zongisa yango bayokaki nga voilà mes chers amis en ce moment personne, je dis bien personne, sait comment monde eza koya lobi moto moko te akosa yo te ke ngana ye pasteur moko akosa yo te ou prophète moko akosa yo te ke lobi tongo kotana te lobi mokili ekufi nyonso lokuta na bisi mo vérité moto akosa bino te liloba ya suka ezali obele epai ya nzambe ya mpungu yembe ayo moto moko même Poutine ayebi te avant qu'il décide nzambe moto akolobele fina buto wana en ce moment je vous dis même Poutine pour qu'un final a déclenché arme nucléaire na moment où ayebi te ana date te ana RT ayebi te comment faire comment vous avez l'information donc décision suka ezali na kati na maboko na nzambe ye mei na moment où ye mutana décision ya suka nzambe apungu ndenge na kombo yo lingi
wana yo moto yibi. Alors, Kinshasa, une formation de Kinshasa, nous allons nous adresser à tous ces chefs coutumiers, les notables, les chefs du village. Nous sommes chefs coutumiers, nous sommes nous sommes le Congo, il y a seulement des côtes, nous sommes bino, bateau na tangi, oyo, il y a un niveau de coutume na biso, tout ce que nous avons bino, oyo kabisote. Donc, ça bino, donc, ça bino de l'indice, en ce moment, na nyonso au salaya mabe, bino au salaya mabe, o oza kolela lelo, oyo mboka ekoti na mobulu, to ça bino. Vous savez, l'herbe étranger, il y a qui n'indire pas le bel bango. L'étranger va nani, l'étranger va tout rwandais. Va tout. Elle va tout côte en 1997, 98. Bah, ça qui continue que si quand vous êtes tout d'abino, vous êtes quand le peuple est en otage. Voyez pas, bah, c'est tout spirituel. Bah, c'est la spiritualité na bango. Bah, quoi kamini na nzambe. Mais, et loko ya liboso, boluka, bosomba ba chef coutumier na bango, bosomba ba notable na bango, bosomba ba oyo banso ba mbuta oyo ba yebi makambo. Alors, kosomba bango, soka boy kanga ye exécuté, bomaye, olanga. Et puis, ba toti, ba salela kiango, et bazo salela yango. Bozoka ba massacre, ba tuerie. O chef coutumier bakanga kiye ba bombiye na mwasi na ye na bana na ye eza mission ba confia ki bango nani apesa ki bango mission wana bato ba pesa ki bango mission wana ezali ba nani ba no ba oyo ba ko benga ba néocolonialiste ba yebi ba étudier ngo que pour na réussir bato wana il faut toboto la bango na bankoko na bango toboto la bango na nzambe na bango bakosuka yango wana babana ko bisekité ma chef coutumier nyonso et malheur aux autres qui ont suivi l'argent. Qui sont ces autres? Ce sont des chefs coutumiers oyo à gauche à droite balanda ki mbongo ya bapaya bateka ki pouvoir na bango na bapaya basalaki ndenge nini bazwaki bakikuna nani akote na pouvoir Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ndekobolanda parce que moninga na nga moko aza na kati na piège wana na otanga komona ite moninga na nga moko akweyaki na piège wana lelo aza malere Hippolyte akoti na pouvoir il faut tokende koluka mbongo epai na ye ye ayebi ke aza chef coutumier ayebi ke bapese bokila bonkoko ye alobi te nga mpona kende kuna funa lakisa ye nyonso wenga na chef coutumier akei na nyonso akei na mobimba na ye amiteki epai ya nani epai Hippolyte Kanambe oyo anga po ya leopard ya oyo anga flèche ya oyo anga ekoti ya oyo anga kitambala ya nyonso bakse confier epai ya Hippolyte Kanambe bandeko bolanda eza très important l'air bapesi epai Hippolyte Kanambe abandi kopesa bango baenveloppe abandi azwi banimero na bango nyonso. Alors moko na bango bali kokutana na ye abandi koexplike na village na yo pratique na bino rituel na bino ezaka ndenge nini ya kosala boye ya kobunga ya kosala boye ya kosala boye bapratique nyonso bango oza chef te oza chef bomonaki yango na Peter Kazali na suka bomonga balakisi ke oyo okolimwa oyo okomona bomonaki biloko wana to babane kosala bane epoka Hippolyte Kanambe bateki nyonso tala oyo po benda banzoi oyo po kimisa banzoi oyo po benda bankoko oyo po kimisa bankoko nyonso bateki pa bapiti tuti pa lobi voilà allo oui nazwi bango nyonso baplan bapesi ngai yango oyo ya village boye oyo ya Sonabata oyo ya Kimpese oyo ya Kikwiti oyo ya Masimanimba oyo ya Mbandaka oyo ya Lisala oyo ya
Uvira, oyo ya Goma, oyo ya Ituri, bazwa nyonso na baboka batuti uo moyena l'argent. Bango bazwa bamemi yango na laboratoire wapi na Kigali. Bamemi na laboratoire na Kigali, balubi bon, chaque village, chaque coin, chaque collectivité, chaque coin, batali bango na village bona point boy, pratique na bango eza boy. Pour la construire yango antidote na eza boy. Ba étudier, ba ndeko bolanda, s'il vous plaît. Ba étudier nyonso, ba tia yango c'est pas bon. Quand nous avons affaire avec les Mayaka, nous allons appliquer ça. Quand nous avons affaire avec les Mongo, nous allons utiliser ça. Quand nous avons affaire avec les Lokele, nous allons utiliser eux. Quand nous avons affaire avec les coloniaux sur la carte de Congo, antidote, wana, bombi, bon, tout le monde, ça, la boy, la pratique, wana. Bazui ba chef constitution ba kena bango ba fana bango bazola ça on a compliqué ba une explication ba garder ya monos oya biso ba bololé ba moni que te ça na rien ba ça na wana la culture ça doit être comment na Kigali voilà dans la suite voilà c'est très important la suite c'est quoi la suite ba yebi ba soldat na biso ba mampinga nyonso ya kati ne kolo Kongo ba yebi moko na bango. Babi que oya zali ya kwemboye oya zali ya kwemboye mampinga boy pour la consommer trop salabo voilà pour nous c'est ça les pouvoir na biso na maboko na bango pouvoir ancestral nous sur la maboko na bango alors qu'est-ce qu'il faut faire sikolo ba soda ba mampinga na biso nyonso ba travailler bango nyonso ba travailler bango à l'origine. Babi bango nyonso baza wana basali kila nyonso batiele bango na mai batiele bango na bakan batiele bango na nini bakoma na bango bamalemba bayebi selo bampinga ebele bakokamwa basoda ebele bakokamwa likambo na lobi botuna basoda ntango basalaka bango moko basana mutu na bango moko na moko ezalaka na mbulu ke non tete nga nazali awa naza entouré de tuti wande nde tosanga na poto benga na bango eloko eza te nyonso wana bamystique oyo bachef coutumier bapesa ba voilà en résumé ce qui se passe bozo komona basoda na biso balala pongi okotala tosebiloko misusu tobandeki kolela awa batuti bakoti tozokanga bango babimisi na kati na mabulu tosala bango nini batuti tokangi bango bazali na kati na mabulu bomonaki batumbaki boni bomoni batiaki pine na boni botala bakinapini banoyo bakinapere oyo baye wana bakinapere baye bakangi bakinapere ale pine oyo moto epela bomonaki tuti moko batumbai na Congo bomona sola tuti moko batumbai quelque part rien. Ah, vous avez la réponse, vous avez compris là où vous êtes maintenant. Passez le message dans le s'il te plaît. Kata partir du quartier de l'année de Bonayo, comme ça va comprendre Wabakanga Bango, mais ça des gens te pour la Bango. Et ça dit, moment, tu n'as pour te permettre de honneur bazana pouvoir wana baluka okudura bankoko na bango baluka invoquer bakoko na bango ba remettre bango pouvoir wana bolele na bankoko bokende kolele na bango na ba cimetière tina bozo komona bati lukwebo azopaza ba cimetière nyonso po ayebi makambo tuzo kolobake un jour boko récupérer puissance wana na bakoko na bino. Matondo bandeko bana some kolo Congo wana ezalaki oyo nyonso esengelaki ke tolobela bamampinga na biso. Alors mampinga ekolo Congo tous travaillent, tous baza travailler dans ce monde obscur na ba mindele bakisa mindele babokila kile ya biso moko oyo topesa na maboko ba tout va travailler en aller spirituellement ba boma spiritualité na biso auprès ya ba tuti bakanga ba soldat na biso moye ba ningana ezate. Voilà Rwanda azali ko dominer ba militaire na biso baza soumis na nyonso bakolobela bango pote baza sous bango te pouvoir na bango eza na Kigali bakanga bango na Kigali spirituellement bakanga bango na Kigali nani ateka bango na Kigali ce sont vos chefs coutumiers. Vous comprenez?
allez panza masolo na bandeko nyonso bayebi te ke solo oyo nyonso za koleka na mabele Congo biso moko tozali mingi ba hotel ya trahison oyo boakomona lelo Tshilombo azosala aza moto aliboso te abande kotrahir Tshilombo atrahir ayebi ke déjà bakoko wana bachef coutumier wana bazwaki moral na bango Tshilombo ne pèse pas Tshilombo ne pèse pas bomoni na kantina tie wana Tshilombo qui se regarde tolobi ke apprenti dictateur azomitana na gitaratala azomona aza lion mais yaza niao bazomimona aza lion apprenti amiteli amoni nelili ya monene ye niao mamimoni nelili ya monene kena za lion azosanti nazo na force ya lion nana force ya lion ngai Tshilombo lion nga dictateur nzoka pe na apprenti omoni tienseno photo wana botala bien affiche wana telino na katedeni Tshilombo amitali ye niao amitali na kimiroir amoni lion allez nazo lion ko allez abani ko lia batu abani ko boma batu pour comme lion nzoka te aza niao moko yoka nano boyoka bote boko yoka unosa koleka na kati na mabele Congo. Alors mes chers amis na révéler bino yo moko bino mampinga je viens encore une fois na mampinga lelo na bino mampinga ozawana kozoka biso matondo alors mampinga ba ndeko nosande ko mampinga na ko sabine loko moko ko kamsa bino botala tout autour des fous botala banda bankoko na biso botala Afrique mobimba ba coup d'état nyonso oyo esalama ba coup d'état nyonso esalama bamampinga batomboka ezalaka toujours avec l'appui ya nani ya mindele les occidentaux toujours jamais coup moko esalama na n'importe quel pays ya bantu surtout babantu le pays de bantu ok bango moko batemi basala eloko rien bokomonaka mundele moko abombami na kati américain français les spécialistes ya bacoup baterroriste et sont des français toujours les français qui se doivent babomba bakonzi ebele ya Afrique babomba bango parce que ce sont des français oyo bazalaki derrière ces gens là mais pays moko te na Afrique bango bazwa initiative que non trop c'est trop il faut surtout se débarrasser na ndeko na biso oyo parce qu'il a trahir mboka rien et voilà ce qui arrive na kati Congo wana donc maintenant mampinga na biso bazo souffrir mampinga yekolo Congo bazo konyokwama mais baza na choix te côté batuti wazwi bakere na bango baservo na bango eza na kati na Kigali côté mindele mpe bazwi yango baza bagénéraux nyonso moyena 200 500 ya kanti akomi millionnaire me bana na yo bana no bakozala mwana no moko takozala mampinga lokola yo papa o général Kingandi mwana na kozala général te après yo bandako tika bakoteka nyonso bakosala boye pour les tumbu aux obligés vivre yango bana na yo baza obligé bavivre yango bon tuna entre vous bagénéraux général Mayele akufa bana na ye lelo baza na nini batikala nini botuna bauma botuna bagénéraux nyonso office bele nyonso oyo bakufa bakenda botumboluka bana na bango botuna bana na bango baza na nini batikala na nini c'est la malédiction ozolanda bino ah bon bato ebele bakokama aoye c'est ça nzambe alobina lobela bino kobombela bino yango te ce n'est pas moi nzambe alobina lobela bino yango eza malédiction tonga loba ndako sala nini ekosila nyonso argent malaki ya bakila ya bandeko na yo okotikala zero bana na yo na basi no bakosala boye ti eloko moko bakotikala nango oyo eza te ndeko général yebisa ndeko na yo ke yoka makambo papa sala lobi eza solo tuna bakolo bakosa bino ke alebi bino makambo ya solo matondo na bino nyonso oyo nyonso bozali koyeba ke oyo eza koyela biso liboso ezali ya pasi mpe ya mawa ya kovivre yango na kati na ekolo Congo
Allez, toki na katina mboka Kinshasa. Kinshasa balobelaki biso kezali bopeto. Kinshasa to mona ki lelo oyo bakobenga na komo Jacques Ngobila. Abetaki tolo na Jekoko Molomba. Alobi tolo lakisa bino ke Kinshasa efetika la peto. Ekomi wapi yo? Gentil Ngobila, Jekoko tokomi nango wapi yo? La réponse est là. Allez, voilà. Bonsoir. Bon, la vidéo, on a aujourd'hui, je n'ai décidé de m'entamboler à travers Kinshasa. On a entre Bandal, Ngiri, la principale, on a Zotambola, Botala, État et Sanité. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Cortège Morézoleka pour nager à compris la francophonie, l'ambiance où il y a sanité, on a Zomona, et voilà, cortège, on a Morézoleka. C'est bien beau tout ça, mais la question que moi je me pose est là, mais finalement, gouvernorat provincial, le gouverneur Ville à Kinshasa, est-ce qu'ils prennent le temps, il y a autant la sanité comme la Ville à Kinshasa? Récemment, ils ont été nombreux à les Kalanzela, au Koubouka, Batou, etc., soi-disant, des Bordaki au niveau cadastral. Mais regardez, ça, ce que vous voyez là, en fait, c'est des travaux que je pense, je ne sais pas si c'est la SNED, si c'est la Régie des eaux, qui a initié, mais c'est-à-dire aucune protection. La nuit, tu peux venir, et au Roku, dans la Katikuna, aucune protection autour. Dans la Sikone, dans la sanité. Nous sans voir dans la carte. Tu as des câbles électriques, tu as la maille, dans la nanatabinongo. Des fois, je me pose la question, je dis, mais comment on peut faire subir à un peuple Makamabo? Autant la canal Oyo et Zama Bandal Moula, c'est-à-dire aux licenciés à dégager la sanité. Autant la État, il y a canal. Politiquement, vraiment, il y a sanité, il y a gestion, qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal au cœur de tuer son propre peuple à petit feu comme ça. Et on n'est pas loin de la Ronde Moula, il y en a partout, il y en a. Qu'est-ce qui. Les idiots, les médiocres à la tête d'une nation comme Congo, Sony, pas si peu m'avoir en observant cela. Mais toi, nous sommes tellement animés, l'esprit satanique, diabolique, parce que Satan aime bien là où il y a de saleté comme ça. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Si vous voyez, la réponse est bien claire. Jekoko Mulumba, Olo Arakatime Eliminati, Olo Abe Nanakombo ya Gentil Ngobila, Nakatime Eliminati, qu'est-ce que vous pensez? Bako Salani, Bazo Stine, grand chef, grand maître, Botika Salité, on a parqué, nous, chef Nabuso, Alinga Salité. Chef Nani, Satan, Alinga Salité. Diabolo, Alinga Salité. C'est là, Bamagina, l'Union sur les autres paiement, et ils ont chastu salité, Bakomole, Balala Pongi, na cause la salité wana. La salité wana, moutizo, ça que pouvoir na bango ezala. Bande komo kamorate, ba salité vous avez comme na ville à Kinshasa, ba poubelle banini, yango ça qui mo konzina bango ezala. Ezala chilo bo, ezala bango nyonso qui mo konzina bango et bombami na sima ya ba salité wana ba poubelle wana, c'est pas hier. Vous avez compris? La réponse est bien claire. Voilà, pas si peu mawaya komona oyo nyonso ezali koleka na mabele kolokomo. Mais hier balebelaki biso ke bawutaki na diaspora, hier balebelaki biso ke bazali bande ko na biso bazaki na kati na diaspora, balebelaki biso te bazalaki na biso exactement na kati na diaspora, mais lelo bakomi bawutaki sike ezalaki propre peto bango moko bazwi lelo bakoti na pouvoir, mais bango moko bayebi te ke na bamboko bawutaki ezali bopeto, mboka na komisaka bopeto ezalaki nde bakonzi bato bakomisaka bopeto bambalula te. Nous sommes en France, nous sommes en Europe, nous sommes à Bruxelles, nous sommes en Allemagne, l'Allemagne de l'Afrique. Allez, tiens. Caméra, Novembre, photo de caméra. La classe politique actuelle, oui, la mission politicien Moko, où il y a une diaspora, c'est la fierté de la diaspora. Azati. On va la mission politicien Moko, où il y a
Seul il y a diaspora. Ngobila. Ngobila. Très bien. Madame, prenez-la vraiment face à la caméra. Différence nini pour retenir le nom entre Maman Olive Lembe et Maman Denise? Maman Olive Lembe, Aza, maman moko très humble, proche de la humilité, simplicité et proche de la population. Maman Denise. Maman Denise. Maman Denise. Maman Denise, elle s'habille bien avec des sacs Hermès. Voilà. Très bien. On a pas sac Hermès. Voilà, le sac Hermès. C'est la différence. Voilà. La différence, c'est une alliés entre les autres Kabila et Félix Tshisekedi. Sur le plan de la personnalité politique. Bon. Jikaka, c'était un monstre en politique. Un monstre en politique. Bien sûr. C'est-à-dire, aujourd'hui, il vient d'aimer. On décrit un monstre, un fantomas. Un fantomas. Oui. On décrit Félix Tshisekedi. Non, toi, ça dit ça. À ça, là, 1+4. Et si la solution est Zarakate, à créer un zéla, à ça la solution. Monstre, Félix Tshisekedi. C'est des monstres. Non, non, tu n'as pas façon de destruction. La différence, c'est qu'on a niveau. En fait, je trouve que ça va tout le monde comparé. C'est-à-dire? Mais ça comparable. C'est-à-dire? C'est comparable. Mais ça comparable, surtout le niveau, on ne peut pas le comparer sur le plan personnalité, idéologie, surtout le plan, moi, jusque-là, n'a pas compris l'idéologie à présidenter. Mais je peux dire que le président Kabila, c'était un vrai nationaliste. Je n'ai jamais vu le président Kabila voyager, aller se faire soigner en Europe, aller se faire soigner aux États-Unis. Peut-être que les ignorants. Oui, attends la Chine. Peut-être avant comme président de la République. Oui, écoutez. Écoutez, le président m'a dit, ils ont qu'il non, comment ils ont qu'il y a là-bas de Moussoussou. Ils sont tout le temps tous une expérience Moussoussou. Koleka, bato pe batanye na bamoka msusu eza expérience. Tout ce bana batana na poto. Et ça ko kende ko yekola, eza différent. Eza différent. Quand on a rencontré qui partout, nous étions aussi à Lubumbashi, il y a ceux qui venaient étudier aussi à Kinshasa. Voilà. Il y a un problème. Quand il y a un problème, c'est ça le problème. Il y a moi qui dois se faire soigner parce que vous êtes incapable de créer vos hôpitaux ici. Vous partez vous faire soigner en Europe parce que vous êtes incapable de construire des hôpitaux ici. Avant-dernière question. Plus grande déception à You. Il y a le régime à Joseph Kabila, 18 ans dans le petit pays. Déception à You, c'est la guerre. Déception à Ngai et Zalaki entourage, Bazaki n'a qu'à vision à Joseph. Très bien. Il y a une déception à Namakas. Ce Bazaki n'a qu'à vision à Joseph Kabila, le président, l'ex-président Joseph Kabila. En tout cas, Congo est qui a avancé ma casse. Très bien. Et je m'attends à ce la Bamouti. Plus grande déception à un régime actuel en tant que diaspora et amis. Déception, c'est ça la robe où on compte sur ce régime. L'ignorance. L'ignorance, il y en a un. Maintenant, ce réseau dirigé, ce sont des ignorants. Très bien. Donc, comment on peut échanger? Oui. Échanger en bien. Non, en bien, ça dit. Kanamabé. Zala. Voilà.
Mais maman, vous savez que les 4 plus 1 moto à Salakango et les politiques en embêté, et Zali, lui, Michel. Moto, ayaki na système, il y a 4 plus 1. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'avait pas un niveau pour aller arriver jusque-là. Et c'est la stratégie, Oyo et Outaki, Naipaya, Bapaya. Pour te battre un peu de vigilance, il y a un bâti là pour satisfaire tout le monde. 4 plus 1. Et c'est qui tout chéri. Et c'est là qui Hippolyte Kanambe. Merci. Voilà, bande comment sonné que le Congo ya sur le Kenatango tout ça koloba il faut tout ça no solo na maloba no sta koloba pote bana bande ko choisir kabiso singe na bango baye baba ko baye ba vérité nini oyo ezali koleka na katina mabele ko Congo boka bankoko na biso batikala biso Congo. Alors bande ko bana sonné que le Congo to ba nini to continuer information biso ba to ba like la bino. Tout le monde va like la bino mata s'il vous plaît pote ba nouvelle ezali wana ezako alors, on peut remercier Marabino, Ezali, Balaïk, la Bino de Atango, Toro, Yanabissango, Toro fout internet, Toro fout courant, Toro sur mon appareil, like, Wana, ça va un grand plaisir. Merci. Merci de like, Nabino, Oyoso, Azali, Wana, Poza, Komona, Otozo, Sala, ils ont un grand travail, tout ça, la ne pensez pas que Toya, Wana, Bout, le TTT, on doit chercher, oh, il est important. Topé Sabino, pour te écouter à la Katia Motou, yo pour transmettre le père Bandeko. Sur le Salakango, bateau. Sur le Salakango, tu connais qu'un PCO. Et pourquoi ça là le bité? Et tout cela le bacon, à le bité. Ça reste le lalino pongi. Le biche pour passer à le bas, papa, maman, ngaïté, Bangkoko. Nanzambe na yo retourna yo o. Et vous voyez que yo remont ça qui a roulé pour mon délai. Elle a évangélisé plutôt à la qui a lobby. Allez, ok, il faut le Bandeko. Bon, c'est pas de la vérité. Je crois que c'est un mensonge. Mais il y a ce que vous savez, il y a papa, il y a maman. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, on pour la yomoko. Pour lui, pour nous, c'est la joie qui n'a pas besoin pour la moko. Yo, il est évité. Et on sort malade. On sort malade. Et on se fait la montée. Yo, pénatant, yo qui. Par exemple, Ndeko, il s'appelle Ndeko. Ndeko, tellement comme les amis, tellement Ndeko découvrir, tellement élément oyo, tellement boyer, tellement. C'est comme ça. Information des capos, bah, de Kébéré, bah, de Koufara, ignorance. Avec ignorant, à éviter la situation où ils ont passé la carte de Moukili. Il y a un monde qui est Ndege Moko. Oh, le monde est très aimé, le monde est merveilleux. Ah, tu as gagné en 2022. Oh, tu as combien en 2023. Oh, janvier. Oh, mars. Oh, avril. Oh, juin. Oh, juillet, karaté. Bonne année, Noël. Et tu as en 2024. Arrêtez. Arrêtez. Ce n'est plus ça, Modako Sayote. Croire-moi, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ce que vous. Oh, le monde qui a 2 ans passé. Bon, moi, les autres, il y a ma casse. Il y a ma casse pour être informé. Tant qu'on est informé, il y a un de Kobaza Kokosana. Alors, ben de quoi informé, bon là, la image. Ben de quoi la personne a katina Kivu, jamais informé, très local. Ben de quoi la katina katina Mboka va éviter. Bako sa bango ko saganate. Bako sa bango le va bête la bakitoro, bato va bête la todo. Ce sont de tous Rwandais. Ah bon? Ah oui. Bateau va bête la tour, la carte na nord, na sud, Kivu, ce sont des Tutsi Rwandais. Bazoa, bango comme ba famille na babo. Njokote ba Tutsi. Ba ye bate. Liste na bango, ezamulai. Alors, bandeko bato wana pe, bazan de ba honorable lelo. Moïse de Rongabo. Bon mon qui était? Na ba liste, bon mon qui était? Rouberois, bon mon qui était dans la liste. Numéro 100. Bon mon qui était dans la liste chez vous dans le sud Kivu. Bon mon qui était? Eh, Naoyo. Chisambo. Même ici en veste, il était en veste, ici il était à Bruxelles. On croyait que ce vieux était congolais. Nous avons dit congolais. Oh, tous, la carte n'a pas perdu FCC. Candidat numéro 70. Bon, mon qui était candidat numéro 67. Bon, mon qui était la carte de Kivu.
candidat numéro 72. Bon, on qui était Congolais, candidat au Moussous, nous votons tous. Ils sont nombreux dans nos institutions. Nombreux sont là, dans 86 sur la mission, les honorables. Ils sont respectés. Nous, honorables, ne touchez pas. Les excellents. Voilà, Batango, Momo, les listes, on a l'élo, Bazali, peut penser qu'on revenir encore aux élections parce que quelque part, les gens rêvent. Ils sont là sans vision et vont faire la promotion pour ces gens-là, moyennant l'argent. Donnez-moi, ils attendent. Ah, Yako, on peut savoir Bisombo, ah, Tissambo, Marcelin Tissambo. Il était ici, la capitale de Bruxelles. Oh, tu veux dire, on a vu un Congolais, la vérité, l'artin, Rwandais. C'est grave, Andeko. Tissambo a des enfants ici, Mpono, Matata Mpono, à la famille ici, à des enfants ici en Europe, et dans la Belgique. Bazama, Bazaki na biso, to kansaki ba ndeko la biso lelo, ba vérité sur le couple marqué, Bazaki ba ndeko la biso te, ils a passé. Alors, bandeko toke na katina Okatanga, na katina Okatanga, ba retourna ba ndeko la kotuma. Est-ce que c'est le premier règlement des comptes, ou premier c'est li ni, oyo ezali koleka na katina Okatanga. Le frère de Kabulo, Mwana Kabulo, Oyo Azali ministre ya sport, Baeko Kuta, Ndekoria, Lekinaye, Ligoté, Nakatina Pui, Bomone Nakatina Pui, la profond là-bas, c'est le petit frère de Kabulo, colonel. Il était colonel dans le Haut-Katanga. Il était bien placé, colonel Nakatina Haut-Katanga. Voilà ma secret, c'est une famille rwandaise. Oyo Kabulo, voilà. Alors, Yewana, colonel, Yewana Babomiye, Babouaki Korna, Nakatina Pui, Nakatina Okatanga. Voilà, c'est le frère, le petit frère de Kabulo. Oyo Babouaki Ligoté, Nakatina Pui, Nakatina Mboka Bakobele là, Nakatina Okatanga. Voilà la situation Oyo Ezeli Koneka. Nakatina Mboka, Kananga, Kuna Balobi, Bakina Per, Bakoti Nakatina Kananga. Bakina Per, Nakatina Kananga, Kuna Bango, Baye Penza, en décision Balobi, Banabete Bakasaima, Makina Nabineza Soukali Mini, Banabete Bakasai. Il faut toujours makila ya Banabet Bakasai. Alors Banabet Bakasai, kuna ya solo Nakatina Nakananga, alors Bakani Moko kuna Babiti, tout ça meye Asasrek Djamaku. Ebele Nakatina Kananga, vraiment, voilà Bakangi, Oyo, Abomi, Batubela, Salamanetma, Ebele, Bakani Moko, Akina Babana, Ebele, Nakatina Kananga. Image à moi, la semaine où ils étaient, pour les gens, Makila, wana, tobo, il y a problème, na niveau, il y a YouTube. Voilà, Nakatina Kananga, Oyo, Elekiwana, na Bakina Per, Bakoti, Nakatina Kananga, ko visiter Banabeto, Bana Kasai. Alors, bandeko bana someko le Congo, Nakatina Mali, kuna pe ezali ako chauffer, nani boba bengi, misma il faut ake. Voilà, Misma Kayase, Nakatina Mali, Malien Balobi, plus question de voir Misma, au la Ezali, Monisco, Nakatina Mali, ma population, Robima, Pambate, allez, Mabanga, Bazako Beta, Mabanga, Nakatina, Oyo Bakbinga, Nakatina, Konfana Bango.
voilà la katina oyo eza koleka na kati na ekolo Congo na kati na Afrika mobimba. Alors bandeko bana sur ekolo Congo tokota entre l'Europe et l'Afrique. Les gens ont suivi les images oyo elekaki na kati na katina oyo bakobenga na kati na Europe awa na ba réseaux sociaux eleki na kati na TF1 alobi ke oui balobi na kati na Ukraine nini balobi fo basala tout bapanza céréales oyo nyonso ebandaki kokende babandi kopermettre bango babimisa na kati na Ukraine. Alors comme Poutine a boyaki, a fini ces histoires-là, pas plus question de faire sortir les bateaux avec des céréales. Alors, les bateaux écoutez, de toutes les façons, nous, on n'a pas besoin de céréales. Nous, les Occidentaux, on n'a pas besoin de céréales. Nous, les Européens, on n'a pas besoin de céréales. Les céréales, ça sert aux Africains. Ce sont les Africains qui ont besoin de céréales. Alors, les Africains, mais nous savons tous, l'ère Macky Sall et pas Emmanuel Macron d'aller commander des céréales auprès de Vladimir Poutine, les céréales au joie 80% et en France, 20% seulement et qui destination l'Afrique. Et aujourd'hui, les Européens, dans l'émission européenne, non, de toutes les façons, nous on s'en fout, nous. Poutine veut coopérer avec les Africains. Il est en train de leur priver des céréales. Mais il va pas avec l'Africain. Parce que nous, les Européens, on n'a pas besoin de céréales. Ah! Ou des mensonges. Est-ce que nous, les Africains, on a besoin de céréales? Moi, je réponds maintenant au nom de tous les Africains. Nous, Africains, est-ce qu'on a besoin vraiment de céréales? Nous, on a du manioc chez nous, du maïs chez nous. On dépend de ça, maïs, manioc. Est-ce qu'on a besoin de céréales? Du pain, c'est occasionnellement, on n'a pas besoin de ça. On peut ou pas avoir du pain, nous allons vivre. Hein? Alors, voilà la situation, c'est compliqué. Ah, céréales, balobi, c'est fini. Et voilà, occidentaux, et alors voilà la situation et c'est la binomoye ezakoya mabe mikolo ezalikoya poete oyo nyonso bakanaki kosala na mokili ebali kobebela bango ebali koyela bango ndongo. Alors totieleki bino image moko bolandango na bokebi nyonso ndeko mosato batolobelaki bino baleleki mais na souhaite image oyo mposa bozomona elongi ya ndeko mwasi bokozala tire bolandango bolanda bino bozokanisaka poto eza na ya bino bamama bozolanda ngai bandeko bozolanda ngai boza partout na poto bozolanda. Allez, suivez mes chers amis, comme ça vous comprenez. Moi qui viens d'être voté en France pendant qu'on avait le regard tourné vers les émeutes. Et apparemment, on n'en parle presque pas dans notre communauté. Pourtant, nous sommes concernés aussi. Même si vous êtes d'origine congolaise, ivoirienne, camerounaise, malienne et tout, que vous avez la nationalité française, eh bien cette loi vous concerne. Alors, cette loi, c'est sur la programmation militaire. Et dans son article 23, la loi dit ceci, qu'en cas de menace de la nation, le président peut faire réquisition de toute personne physique ou morale pour aller défendre la nation. La nationalité. Pourquoi vous avez ça? Parce que vous allez être en première ligne là-bas pour aller défendre la nation. Je vous laisse sur cette vidéo pour mieux comprendre. Écoutez bien, la président a lui, via un décret en Conseil des ministres, d'ordonner la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires pour parer à cette menace ou d'habiliter l'autorité administrative ou militaire à procéder à ces mesures. Le fait de refuser de déférer à la demande de recensement des personnes, biens ou services, ou à la convocation à des essais ou à des exercices
ou encore de refuser le blocage des biens sera pénalement sanctionné par 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende suite à l'adoption de l'amendement du gouvernement, etc., etc. Alors Stanislas Berthaud, comme ça en surface, on peut dire, mais oui, écoutez, si la nation est en danger, il faut que tout le monde soit là, il faut que chacun assume ses responsabilités et qu'il soit prêt effectivement à être réquisitionné pour défendre la patrie. Mais apparemment, ce n'est pas tout à fait ça que ça implique. Bah, en fait, si, c'est exactement ça que ça implique, mais le problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours... Voilà, bandeko banasome kolo Congo tolobaki yango mikolo elekaki oyo ndeko moko français bandeko lobango te ya solo ekoyinda mabe mikolo ezaka na France bamingi balobaki tete moi je suis français non je suis belge ngai moi je m'en fous bino mona bino je m'en fous je n'ai pas besoin de ça moi je suis belge je suis allemand je suis français je suis hollandais où je m'en fous de votre Congo là olobaki nini mama olobaki nini papa yo teki bana na yo nini olobaki nini na bango ke baza banani baza baeuropéen baza baaméricain eza koya ndongo vous la jeunesse bana na biso ntango tolobaka bolandaka biso te boza na bino eke bazodistraire bino mepesa mwana ils sont en train de te distraire bozalaki dibabi ke non mwana moko akobima te bobotama wa bolia scénique na biso bolia CPS na biso bozwa balocation na biso okobima te bokosuka bana bakotika. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous demandez ngo ce qui l'Union européenne elobi fini moto moko akobima te oyo lia mbongo na biso oyo bana na yo bazwa balocation familiale oyo bana na yo balia baseniki na biso et alors bana wana faut pas servir intérêt ya France topeyero. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez encore? Ah maman, ah papa et la nationalité. Voilà la situation oyo ezali koleka na kati na mokili, le monde bouge. Et alors, esengeli na bino mbo comprendre yango ke tango yefweni. Tango yefweni, tango tolobaka bato ndibaka biso te. Akana makamna banga Congo wana lelo. Vous êtes concernés. Parlez ça à vos amis, vous êtes concernés. À l'époque, ça concernait que Papa Sayana. Ça ne concernait que Papa Sayana. C'était pas important pour vous parce que vous avez de la nationalité. Mais le Congo, Congo, ils sont dans la nationalité là. Bonico, mais le Congo. Mingi bakole la bako, non, Mingi bako grincer mino. Bakole, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Vous apprêtez. Vous allez prêter. Vous êtes distrait. Vous êtes vous allez prêter. Vous allez distrait. Ah bon? Oh oui. Ah oui. Ça fait combien d'années que nous avons enseigné? Combien d'années que nous avons toqué? Combien d'années je suis là? Et ils allaient qu'à une bande. Maman, ce n'est pas pour vous faire peur. Et après le Robin qui s'habille, testez réalité. Nous sommes réalistes pour vous dire la vérité. C'est que les Illuminati pensent pour vous. Moi, je viens avec ça vous montrer. Là où tout le monde va sentir, non. Alors, il va y ensemble, on va voter, allez, maman, vous me compte. Allez, voter, pour être allez, voter. C'est ça qui est voilà des mensonges. Là, c'est notre vérité. Bon, contribuez. Contribuez pour votre chaîne. Tu fous à courant, tu fous à internet, nous avons pas moi. Nous avons pas pour que nous sommes pas la bino. Nous avons l'accès bino va bon la bino. Nous sommes ça pour la bino. Ça s'achète même pour d'information dans le journal. Il y a mon cœur de l'obligation sur les 7 combien, sur les 5 € pour ce journal pour l'information.
So boy na information etalio. Moi yo so ya source. Oh que biloko bazo bombe la bino et c'est encore plus cher parce que vos vies sont là-dedans. La vie de vos enfants sont là-dedans. La vie à bana na bino na ba de comme ça na katia on a zo le bino. So on a légèreté, nous avons pas bon. So on a légèreté, nous avons pas bon parce que souhait na les amour. So ko so ka on prend en considération. Ah papa maman, ntango ifuleni ya solo to ko ba makambo za ko kende. Nzamba za. Nzambe aza na décision ya nyonso. Botala à l'image. Usine monene ba bengi usine en Phaser, pharmacie au nini, laboratoire Phaser na kati wapi na kati ya Caroline du Nord. Ba comprendre te vie frappe. Ah bon? Phaser boye bezani ezali laboratoire oyo pharmaceutique oyo ça ba mangwele na kati na mokili. Nzambe a frappé Phaser. Eh yo nos informations wapi? Ozwi la wapi? Donc on va le mélanger pour la banque. Mais ngai tu as la chance contribuer aux échanges landa. Phaser frappé. Nzambe a frappé Phaser. Aïe. On a un laboratoire de Bassana Kaba. Ba mangwele na kati ya Caroline du Nord. Nyonso epanzani. Nzambe alosala musala na ye. Mune réaction ya Nzambe bolela te ntango ifweni. Oyo ezali kosalama bato bandimaki te la punition vient du ciel. Voilà ma commune du Sango. Une usine Pfizer a été détruite par une tornade en Caroline du Nord aujourd'hui. Donc, les locaux du Nord, usine Kuna, et pendant l'Union, tornade, et pendant laboratoire, et Mwangani. Voilà. Ingeta Matodo Zama Kumisama, et Zali Boba Yerite, et Zali Zine Mounene, et Founi Kisu et Bomi Batuna Mokiri, on attend la Covid, Yamwana et Mwangani. Voilà, les combattants le Congo, Bissot Yaka, on a pointé tout l'accès bino au nyonso ezali kosalama et chaîne mususu ekolobe la bino ngote kaka biso batoro na pointé to pesa bino ngo pour yeba ndenge nini kanda na Nzambe ezali ko frapper mokili kanda na Nzambe ezali ko frapper mokili ezali susu ya blague te kanda na Nzambe ya solo ezali koningisa mokili oya yeba kite yeba kamoke Nzambe kanda na ese telemi likolo ya oyo nyonso asalaki mabe Nzambe ebandi Nzamba bandi ko frapper bango na niveau nyonso. Alors on a niveau nyonso Nzamba ko frapper bango ko lela pe ko banga et commis de l'autre côté na ba oyo basalaki mabe na kati na mokili oyo babe bisaki mokili Nzambe pa lobi akotika bango calme te bango nyonso ko banga et commis na kana bango baso ko yebate par où danser par quel pied danser ba yebi souté poté et bébé bango baso ko mona eza koya mabe na kati na mokili yo miyeba place na yo eza wapi eskani yo chalo ko poté lobi oyeba pe ki ya solo kana na Nzambe ebeta yote poso oyebi yango te ekozala pasi mingi. Voilà bandeko ya solo totiela bino image moko botala makambo eza koningisa mokili makambo eza koningisa mokili esengeli na bino boyeba yango po ete moko na bino ayeba nini ezoya na kati na mokili kobanga échanger camp kobanga échanger camp yo yebi te kobanga échanger camp landango na bokebi nyonso ke kobanga échanger camp eza susu na kana biso te. Les USA risquent de perdre le Moyen-Orient. Le monde évolue rapidement. Plus précisément, il évolue à une vitesse hypersonique. La déclaration de l'agence de presse iranienne IRNA, selon laquelle le pays a mis au point un missile hypersonique, en est une nouvelle confirmation. Elle explique que le missile hypersonique Fatah développé dans le pays
dernière réalisation du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a été dévoilée mardi matin 6 juin en présence du président Ebrahim Raisi. Il précise en outre que le test a été effectué avec succès le 29 mai. Par conséquent, le pays, qui fait l'objet de sanctions occidentales depuis 44 ans, a réussi à développer une arme que seules la Russie et la Chine possèdent à ce jour. Aux États-Unis, après l'échec des essais du 13 mars du missile AGM-183 ARRW, il a été annoncé que le missile hypersonique n'apparaîtrait pas avant 2027. Dans cette vidéo, nous vous présentons ce que l'on sait actuellement sur le missile hypersonique iranien et comment il pourrait changer l'équilibre géopolitique du pouvoir dans le monde. Autant le dire en anglais, il va changer beaucoup de choses. Pour commencer, que sait-on de cette arme iranienne? Jusqu'à présent, les seules sources d'information sont les médias iraniens, et leurs rapports doivent donc être traités avec un certain scepticisme. Mais ce serait une grossière erreur de ne pas les prendre en compte. À ce jour, nous savons que le missile Fatah, qui signifie gagnant en persan, a une portée de 1400 km. Une vitesse de Mach 12-13 peut manœuvrer dans l'atmosphère et hors de l'atmosphère, et passer à travers tous les systèmes de défense antimissile. En d'autres termes, selon ces données, le Fatah vole encore plus vite que le célèbre Dagger russe, mais sa portée est moindre. Le Dagger a une portée de 2000 km. Mais le missile iranien est lancé depuis le sol, alors que le missile russe nécessite un chasseur intercepteur MiG-31. On sait également que le Fatah est doté d'un étage supérieur équipé d'un moteur à propelgol solide à vecteur de poussée contrôlé et d'une unité contrôlée dotée de gouvernail aérodynamique qui lui permettent de modifier sa trajectoire de vol. Le corps du missile utilise des fibres de carbone qui absorbent efficacement les ondes radar et réduisent le rayonnement infrarouge du moteur fusée, c'est-à-dire qu'elles rendent le Fatah moins perceptible. Bien sûr, il est difficile de croire que l'Iran a pu développer seul une arme aussi unique. 44 années de sanctions n'ont pu qu'avoir un impact. Les Iraniens ont certainement été aidés. Mais par qui? Le candidat le plus probable est la Russie. Et si l'on en juge par le fait qu'immédiatement après cette nouvelle, les autorités américaines ont imposé des sanctions à la Chine et à Hong Kong pour avoir vendu à l'Iran d'importants composants de missiles, les Chinois ont été impliqués dans la création du Fatah. Pourquoi la Russie et la Chine ont-elles besoin d'une coopération militaro-technique aussi étroite avec l'Iran? Pour répondre à cette question, nous devons analyser les principales caractéristiques du Fatah, sa vitesse et sa portée. La vitesse hypersonique a déjà clairement démontré ses capacités dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Plusieurs Kinzhal russes ont touché des cibles protégées, notamment une ancienne installation de stockage d'ogives nucléaires soviétiques dans les Carpates. Alors, bandeko wana solo le Congo est solo que la peur qui change quand Kobanga est comme la cam susu oyo tosatandaki te oyo basatandaki te ke Kobanga akokomela na kana bango nouvel ordre mondial par na mayo donc makambo nyonso ebaluki ebongwani sise mebaluka ya omekuma neuf. Vous avez compris? Vous savez que vous nous qui m'ont si c'est qu'on baloka et qu'on comme neuf. Tu vas le camp bandaka que qui bango lobaki tango wana si c'est qu'on baloka comme neuf. Moto moindo ko koma mundela ko moto moindo na lo posote mais na makambo ebele soko yeba ka moto luko yeba. Alors voilà la situation où vous qui déjà ko trembler ba tu nous sommes qui ba ko banga ba ko banga yo. Ba ko banga yo. Ndeko yebisande ko mususu waza peme na yo ke papa sera lobi mokiliza ko banga yo pona nini parce que bazale ko banga bayebi ke yo simbi makambo epele na kati na mokili ya mbongwana yo moko bolole yo moko za ko senga France ya ka to wede biso pa ya Félix France ya ko sokolela biso balabala tala ba poubelle France a wede biso na kinaper France a wede biso nzaleleki mais yoka au Sénégal Amérique au Sénégal français au Sénégal bango so ba wede yote mais bango a lobeli ondini yoka. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu,
Leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Ah, non, je suis une nation qui sera bien au caractère. Vous expliquez encore? Ah, tata maman, je le cas au yeba, nini, ezali ko na kat na mokili. Soko le ko yeba te e ko la passe mingi pour na yo pour za kidiba. Mingi boza kidiba. Boza pena la kat na distraction. Parce que créer une distraction. Hein? Ah, ouais, tu reviens en compte, c'est pour la francophonie. Ah bon? Et il a créé une distraction. Ouais, il y a comme Tumba. Ouais, il y a comme un terroriste. Ouais, il y a comme un assassinat, un criminel. Il y a le même nombre de robina. Bon, c'est là. Bon, le terrain, les chiens, ça va d'accord. Il y a Nini, il y a francophonie. France. Ah! Quelle malédiction! Quelle malédiction! Na yo mutoro kende na yo mutoro mwana ndeko na ko kende malédiction pona yo po ete makila bandeko na yo eza wana na sima na zo lando na sima yo zo kende. Voilà, matondo na bino nso le ndeki zo bale baneti na suka zambe apambola moko na katina bino mokolela mu weekend vala mu na mbota na bino nyonso ya solo ke to pesa kama matondo na boba kanisa chaîne na biso matondo pa na yo papa biso muta MKN matondo lo sako pa na yo matondo pa na yo mama na biso ana lo sako eno matondo pa na papa na biso Emmanuel Yeko matondo pa na papa na biso Willy na mama na biso Marie na katina Dallas matondo epai na yo papa na biso Benjamin matondo epai na yo papa Michael na biso papa Michael ngara tiaka Michael kombo na mboka alingara batanga te voilà matondo epai na mama na biso Emma matondo epai ya papa na biso Ndongala matondo mama na biso Jolie matondo epai ya papa na biso Pekos Basongele matondo epai na yo mama na biso Bijou Kizinga matondo na bino nyonso oyo mama Meje, maman na biso Linkela, maman na biso Véronique Mbala, papa na biso Makango na kati la Belgique, matondo zaba pambola moko na bino, ya solote bosema oyo na chaîne na biso zaba pambola bino, bolemba biso te, bolemba chaîne te po sefe biso to lembi, bo sepela de papa sa ndelo lembi. Alors, essayez de te contacter au foot à courant. Hein, papa na biso Emmanuel Yeko. Essayez de foutre à courant, essayez de foutre à internet, bon les battre, Zabaza la biso, et longa, et dans la biso, bien pour les battre, gado, sengarate, papa ça pour les battre, gado, bon les battre, pour soutenir chez la biso, Tondo, et pas la biso. Voilà, le saco, par ailleurs, maman la biso, Rose Michel, le saco, joie et vie, le saco, Bayern, le fond, le saco, solo, écotique à la belle solo, le saco, maman Valérie, Luna, le saco, la biso, nous ko la minde kon stali shungu lo sako na bino nyonso matondo na banai na bino to kutani moko ya lobi alobi to bino ke ingeta ibobo